chaque chose a son temps et maintenant c'est le temps de l'artiste musicien Aristote Elite, ancien musicien ou ex-musicien de Villanova, de Fabregas Maestro. Voilà, en tout cas aujourd'hui il est bel et bien dans cette émission, permettez-moi. Donc en tout cas on a travaillé trop, donc je suis exacte quoi. La fan bolingande volée, effectivement, c'est dur. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Je suis un peu enrhumée, donc j'ai la toux. Mais je fais quand même un effort de vous servir toujours sur ni par la TV, ni par l'Europa. Donc voilà, abonnez-vous massivement, partagez l'émission, likez, c'est une façon de nous soutenir. Voilà, en tout cas, partout où vous êtes, je vous salue, je vous souhaite le bienvenu. Merci à l'ingénieur Das Mubama. Merci et salutations au boss Tango Coucou. En tout cas, salutations à vous. Sorry, les boss Tango Coucou, agence Kimbacom, donc Kimbacom avec les boss Tango Coucou. En tout cas, bon séjour à vous, boss Tango Coucou. Et en tout cas, depuis Kinshasa, donc bon séjour ici à Kinshasa. Alors, salutations aussi à la femme sur une seule adresse, une seule agence, Kimbacom, avec les boss Tango Coucou. Au Béguitan 0243 81 21 36 050. Partout, agence Kimbacom mes amis. Donc, on est au Canada, au Belgique, au France, au Suisse, en Allemagne, en Turquie, en Londres, au Brésil, au Pointe-Noire, na Gabon, na Brazzaville, à RDC, à Kinshasa, na ba province de Nyonso, Lubumbashi, Matadi, Congo central, donc na Matadi, na Boma, na Mwanda, na Kikwiti, na Kimpese, na Kolwezi. En tout cas, agence Kimbacom mes amis, vite fait, nous avons balamant sans problème. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Vous avez déjà Aristote Elite. Nicolas Bélé, hein? Ça Vraiment. fait très longtemps. Bonjour. Oui, bonjour, Betty Massé. Bonne santé. Oui, ça va très bien. En tout cas, on a l'ingana yambao, mais le roi. Vraiment. Avant d'abord de kota na masolo pour battre bozé. Ouais. Pour te faire connaître dans la minute bala d'émission na yo. Angana koma konyo koma ngana koma kosambwisa nzoto e. Ngai mobali kitoko boye nakoma mongamba ya bato. Tanganga bemaka na ndako bato bayebenga na kei koluka e. Nzoka na kende kiko senga kozonga na butu ya pamba e. Bato bakoma kotuna ngai Aristote utaka wapi e. Nalobaka na bango e nga nazali mozangi. Sote komi kosala ngai pasi mingi na motema. Makanisi komi oyelanga nakende kosimba takisi. Bongonga nazali komona kisi yazali na ntina moko te. Nakozele pe ya nzambe oyo umelaka Betty Massé. Voilà, merci beaucoup. Songa linga Betty Massé c'est la journaliste internationale. Si. Donc pourquoi moi na ba fait ça ngo? Comme vous voyez même pas quand on colonne dans son avion hein. Place dans Dakar. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Aristote Elite, garçon de chasse. C'est bien ça, non? Aristote Elite, avion de chasse. Avion de chasse. Avion de chasse. Ah, garçon de chasse. Avion de chasse. Oyebi, na yamba una émission série wana, na émission va se faire dans fort. Et ça là dégâts. En tout cas, parce que tu manager, big manager. Charge Mboka, Jérôme Pende. Les amis du commerce, Charge Mboka, Jérôme Pende, les amis du commerce. Charge Mboka. Donc voilà, il y a une nationalité qui est là-bas, on va se faire une émission en quasi. Après, on a sauté, on a récupéré, on a évité ça, combien d'années. Donc, et où met les bananes pour ça l'émission? Na minute oyo
préparer bombe anatomique. Vraiment. Pour préparer les bangos. Chemin tracé. Chemin tracé. Pourquoi chemin tracé? Pour parce que le chemin de la gloire est Élysée Watanabe. Faut y aller chemin tracé. Chemin tracé, ça chemin la tracé en tout cas là. Avant que tu chemin de la gloire, parce que chemin tracé, ça chemin on a tracé depuis quand? Il bandit le depuis 2020. On a boulot déjà chemin tracé. Parce que le chemin de la gloire est en 2023, 2024. Donc je crois que Héritier Watanabe, on a ça la pour Héritier Watanabe, c'est le chemin de la gloire. On a chemin tracé, on a tracé déjà quand? Moi tu vois différent, tu as chemin mais on a chemin tracé, chemin de la gloire. Donc gloire c'est la maçon c'est belé parce que chemin tracé peut ça la chemin on a tracé na zaka ngamoko. Voilà, donc le chemin vient. Chemin peut tracé na tracé on nzela na zamba soki zamba c'est belé. Ndasala nzela za mutu moko. Après sima nango bato bakoma na bango ya koleka. Ba oya na bango koleka. Très bien. Déjà au tracé qui prend na bango quoi. Vraiment. Mais obi ke ya mutu moko ibisanga le Aristote obeta na Villanova wa bon chanteur oyemba kitoko ngasko na obi mungo na yo na funa la liga boye na yo ka faire rigola. Jésus de l'Alliance. Vraiment. Mais bato mosusu baloba pourquoi ke na pas faire rigola te. Elle so banga ofula ote po oyemba ka peka ka ndenge moko mungo moko ka ndenge moko na ye. Mais la Villanova pe ba santaka yo penza te pourquoi. Bon, chemin ezalaka moni bambuto ezalaka destin nzambe. Nzambe ba 12 mono beta yo. Te za ba 12 te. Ya ba 12 te moni orchestre te ezalaka so OK, oyeka te le mbo apesio lobi makambo. Donc faut mettre moi temps. Atoza bon chanteur de. Te faut attendre. Faut attendre. Pesa orchestre ba tu oya composer ba tout te. Il faut tel ande ko orchestre ndenge azomemela eloko na ina vision na ye. Ba vision ekokana rapete. C'est ça qui manque à patience. Tes amants capacité parce que ça c'est déjà à 2 ans. À ça dit 3 ans, ça déjà belé. Donc moi ça la accompagné moi ça déjà une année c'est beaucoup déjà. Mais faut avoir déjà na moi parce que non tu pas dans la banzela na ye na ba chemin parce que ngana moneka chemin nanga na moneka ngonga nanga ko kifuna ça ma monanga. Par rapport na kingane na monelaki. Né dans le coin ça la chemin tracé. Voilà. En tout cas, merci parce que je suis ébélé dans l'émission. En tout cas, tu retournes à eux, mais tu as proposé déjà le clip de la chanson Supporter. Hein? C'est bien ça, non? Supporter. Supporter. Supporter, monsieur. Ouais, faut pas supporter. Supporter, Vino, hein? Aïe. Voilà, donc, Bilenga, Astar et Zalaka, et nulle part ailleurs, on a Libanga qui avait les finances et nous, la journaliste internationale. Alors, artiste Aristote Elite, a préparé les binos, Maxi Single, pour d'ici là. Donc, on va voir une émission, mais ça n'est pas les trop pour la promotion, émission, promotion à Maxi Single, Wana, ils ont mis ma calaté. Titre Maxi Single, Wana, et ça peut qu'à supporter, c'est bien ça? Voilà. Alors, tout là, notre clip, non, il y a supporté et on se retrouve juste après. Let's go now. Play. Honorable Timi Pololo. L'Engelbert, Yambaso, il s'en a la première épisode. Les localités, Bassoso, Balingi, mon deuxième épisode. Et Bolingonangaye. Chérie, non, ça c'est Nayo, Maman, les mots sont monnaie la maille. Mon anga bien. Moment de la marron. Chérie, nanga, mon anga bien. Talanga, soto nengenga, oko supporter nengolinga kanga. Bébé linganga, tolinga na motema moko. Bébé supporter. C'est que ça yanga, chérie, supporter. Demeurera jamais dans la vie. Les amis de Congo Central. Welcome back. Voilà. En tout cas, merci. Nous sommes de retour sur ce beau plateau. Merci, Bande de Kobola, de partout. Voilà les acquis clips plutôt pour un chanson, on a vraiment senti rumba. Rumba mature. Oh, papa chéri, tu viens qui en a l'ouvaka. Vraiment. Supporter. Donc, bah, tu vas supporter. Bon, supporter, moni. Tout ça, là, problème est belé, tu vas écouter, on a ba bolingo bateau. Ils appellent un problème, mais ils ont la société. Ils ont un problème, surtout quand on a un métier. On a un métier, surtout quand on a quelqu'un qui est quelque part. Mais si on a un supporter, vraiment, tu as même dans bolingo, même dans l'église, même partout. Tu supporter, il n'y a pas de problème. Parce que celui, pourquoi on a un bongo, le petit c'est un exemple pour le bien à l'ingaka moto.
mais soki nga na kombo lingaka betima 5 fois kabela nga mbongo tuna lingaka betima 5 donc fois amour sans intérêt mais oui pour betima 5 sombela nga lipapa parce que jour betima 5 ça eloko mo bo sepeli singa te na komo mona betima 5 za faux bosani bolamu oh mais te ezalaka te soki na bina lingaka betima 5 fois soki funa na supporter mabe na yo na ba défaut na yo c'est ça soki na supporter mabe na ba défaut na yango ezolakisa na linga yo tout à fait monsieur ba beno na koki yango te e bizeli na zaka na kolingana e pardon te olinga mutu te so olingi c'est qu'il faut supporter na ba défaut après petit à petit tu vas corriger tu muta osana nini ako changer voilà en tout cas un bon côté on a lobby message mo pesi kitoko surtout ba bébé na ba bolingo ba kokaka ko c'est important si yango na bi côté musu na bi donc yo lingi ka ba qualité mo ba to moi très bien ba défaut linga ngote yango moni côté mo na ena nzemo na bi soki olingi mosi na yo na motema moko yo kolinga ye mais soki olingi ye yo kolinga kaka te na bolamu na ye kasi ata mabe bakosupporte soki olingaka nga soki olingaka ye soki olingaka betima sengu supporte voilà supporte ye supporte soki olingaka nga eza banzela moko boye bacomprendre kaka te wana eza bon te eza banzembo ya sika na ebimi te bato bayoka ngo nzambe so asungi biso parce que na mito tobeta sete likambo ya producteur na producteur te je vis seul nazaka na bato baza nsima na nga loka bamanager ya rodrigue naza na bato loka bacharge ya mboka gérard mipendele les amis de comex donc naposa nde bato mpena bazala bakota makambo oyo po tosala mosala parce que bamusicien naotala ebele ya bayuma bazobeta na musiki me bazasala musiki te te baza ebele te nakotanga bakombo te te nabanga nga abangaka te naobanga neti nini parce que tomuta liboso tokobanga na mokilo eza nzambe mpe na respect na bakolo baza liboso na biso donc bakolo oyo liboso bakolo to baza liboso na biso respect na bango barespect ebele me na bakulutu tu bao tu bazaki babetaka na toyokaka bango na bara toyokaka bango na boye respect mais par rapport ya kolobaki kobanga te obangaka te tobangaka nde nzambe ye nde wapesi souffle de vie on avai na kiti oyo ye nde nakobanda obanga mpo nayebi ete amystique Père Céleste a mystique, donc c'est tout. Voilà, en tout cas, pour soutenir artiste producteur, aux gens a besoin, il y a des musiciens, il y a des talents, il y a des Aristotélites. Au TPM, on a fait tout le beau jour. Donc, on dit qu'on produire, il y a disponible anytime, il y a free. Donc, il y a un numéro sur WhatsApp. Donc, on fait ça tout à l'heure là. Donc, au solo là, au mot bête, c'est un concert. Azawana, ma clip et ma chanson, disque faut ici là, donc ils ont vraiment et le comment talaka, nous avons un talent. On dit que au bin sambo on a retour yo pozo zwa quoi. Mais ils ont le comment monde en yo côté au yemi biso nzemba faire ebola. Yo kutu kisite na ko ba tout belé surtout ba musicien oyo. Ba yo moi mikolo senti mo va kunda ba mo ba singala nketo mayaka kangi. Bon, biloko wana eza mutu na mutayebi ninga ma vie na ye ya betima sengo parce que ndula lelo eza na faut travail na bakulutu na biso to baba il faut bosser trop il faut pas kolinga te ke yo c'est la musique il faut linga pe musique et ça les là donc pour ça lelo c'est qu'il faut travailler danger travail dans tout batambola ngo makolo ngulu wato yo kango mission mo batambola makolo ngulu pendant 3 mois mais ngana yo kamena mona te oui likambo ko yo ka ezokoyoka ba rimer pe ça là mais komona boye rien nayebi mission atambola makolo ngulu eza nani nayebi te mais koyoka eza komona te il faut linga komona likambo eza vrai nde okopetela ngo pe lisolo wana mona nanga te mwana ndimeza te par rapport à bara petit frère nae nani wana akufaka la mukaka nde toyoka la musique yango ti mutona musique profane te na musique mutu akufaka la mukaka te bakosaka bino bakosaka bino moni bakoma osala moni misala bon un mot ba agreement c'est ça là bien ngape na kwa pe na émission na tie bagindala la awa na tie basinga rouge ba intimidation na otala boye betima sengelo mona kwa bisayo eza lokola ba ingénieur Roland ba ingénieur Roland baza batu mo balobaka te batu lokola ba honorable bien vite ba honorable bien vite lisu ya Fati Béton tono o etaka makelele ezaka na eloko te tono etaka makelele te yango nde ezaka na eloko donc biso toza batu mo tovandaka na batu baza batu bama tono ya evimba etonde eza pena plein lokola ba mon vieux Willy honorable baza batu mo boye bataka batu makelele te po tono eza pena plein mon vieux fidèle ba diamé bilé lokola par rapport à caractère
et panzane donc mingi au besoin en côté. Voilà. En tout cas, merci alors pour la bande de Bozo, la Davis de partout. Et, je vous propose encore une autre chanson ou un autre clip. Toujours l'artiste au supporté. Maintenant, on a extrait il y a Amour intime. Amour intime avec l'artiste musicien Aristote Lito, l'avion du chat. Docteur qui a dit les têtes, dont dédié. Toujours. C'est parti. Les sénateurs Erson Bella. Écoute Aristote Elite chante Momo. Momo de la marole Panayo Tikangana commencé kolela lela. Colonel Miguel P3. Merci beaucoup, hein, donc nous sommes de retour, un bon retour, on est là-bas, welcome back. Merci beaucoup en tout cas. Et c'est ici ma fanatique Nyonso. Et c'est ici boss Tango Kunku. Hein, donc babi agence Kimbacom. Ils ont mon agence il y a vrai, on va vite fait. Aux humains au tembo mono sans problème. Pour exemple, service envoi et retrait. Hein, donc au Tindi Mbaramon comme États-Unis. Donc ils sont partout dans le monde. Plus 243 81 21 36 050. So teli nous tout bon. À tout $1000 aux oies, 2000, 20 000, 5 000. Oh, et ça coûte un prix à bien. Hein? Donc au $10 000, $100 000, nous aux oies. Oh 200, 500, nyonso, montant nyonso. Partout aux alamboko yosa. So payé un numéro en Afrique, une agence au tembo donc voilà, Papa GFT Pacifique, on a PCP Bambo Tito, c'est la part de mon au Kapi, donc on est dans la musique chrétienne. Et donc voilà, merci. Tozongeli Aristote. Aristote. Voilà, en tout cas. Banze Mukitoko, bravo. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci. Vraiment. Au travail, quand même, à beaucoup de ouais. Vraiment. Donc, yo pensa au travail. La bonne musique. C'est. Donc, Milo quoi bien. La bonne musique. Donc, voilà. Oebi, Bandeko Bélé, Bolanda Biso partout dans le monde. Aristote. Koyo na bandeli sous le camon avec on pense rappeler un jour de la featuring. Ouais, pourquoi pas. Faire rigoler ça, moi, il y a un grand star, il y a un bon abisso. Azapé, idole na. Bon, là, ça idole la bonne musique. Azapé idole la bonne musique, mais na faire rigoler. J'aime beaucoup, na linga trop. Na zoké comme papa, na zoké comme yaya donc. Azam tu n'apportes trop na kirnanga. Voilà. Déjà que vous souhaitez beaucoup tana. T'es même pas. Voilà, message ne repose ça. Il y a beaucoup de concerts na yawa, na Lidas Arena, je pense que bagolo na bagoloise Hollanda. Bagolo aura pas ta partie mais sur ma carte ba tindeli épée. Si. À mon accord, ana musicien oyo, ata beta na orchestre n'était mais contacter à cœur, un show pour ça featuring. Vraiment. Après pour soutenir pourquoi pas ça peine à label na yé. Vraiment. De tout le monde à soutenir ba rebolo ba bima. Et belé. Aristote Elite, ouais, Aristote Elite c'est vraiment il fait rigoler les pattes que papa Hervé, papa Mélina, papa Nakeina, doit avoir comme moi belé. On a bien les pattes moto yambo. Voilà. L'homme des doubles Didas Arena, puis ça tombé. Félicitations à papa Hervé. Moi na maman Marie Makie c'est notre maman. Félicitations les sous vraiment à tous les Gauloises, na ba gladiateurs, na ba Gauloises. Gaulois. Félicitations à Bino, j'ai bois pena fort. Félicitations à Gaulois. Mais Aristote Elite en salara boulona ye nazawana. Ou ba soutenir nga numéro na ngeza 09 97 42 86 18 plus 243 9 97 42 86 18. Moussou César 89 76 58 390. 089 76 58 390 doso zingamba moko don suzangamba monga moko don ningi olbezate vraiment vraiment alors tout ce qui est dans Aristote Elite oui que monde quoi musique ba master na yo banana bango ba chani pacha
napesi babota na Canada mais bato mingi balobaka ke non poto ezali cimetière ya baartiste baartiste beso bake poto bakroisaka le bras babosaka te mais lelo tomoni na kini komo ozobose alors un message d'abord mpona bamusicien na biso nyonso bakendaka poto surtout système wana ezaka bamusicien to même na bacomédien topesa mpe bacomédien ebele mona outa olanda makambo ya jani awa faya jani fai plutôt bakamu kaka ke poto akomi na ye Mario akomi na ye kosokola basani akomi nunu bilo mwa bongo abosani oyo esalaki mpe moto wana sepela na ye bon omoni moto amutaka na destin mpe moto amutaka na vision mais kozala artiste ebele basalaka musique na profit moko boye tosala nango mpona eloko moko boye babon musicien na vrai musicien ebimaka baosala po poto eza te parce que nga nake poto nango lokola na suki awa non so na ke poto se ifo nazonga mosala nange ezalaka awa kini nakokende poto nakokende nasali bulo nazongi te moto mosu akokende soki moto mosu ake poto awumeli mosu akeluka mokanda bon ye moko yebi pourquoi te déjà balobaka eza likambo nga nakozwango te natiango na place pourquoi nalobi bongo parce que nayebi ke déjà balobaka poto ezaka cimetière ya bamusicien mais ce que tanke moko musicien obidaki babaka poto eza cimetière ya bamusicien ce que yo oke poto okevana na yo kasi yebaka koko moweit po soki oza na mposo na moweit te seke koyela eloko oyo oyeli soki esilisa fosani fozonga soki ozongi te moko ebamba ozosala mosusu mpo asalaka musique akompe na poto bachange mpe boule atiki ne musique akomosala bacope na ye bakayu bon ezalaka mpe vie ya motu tokokota te wana soki nango obenga ngo tokotita na vie privée donc wana ya mamo boye ekotala motu engagement ya motu ye moko ndima vie privée no ebetama donc même biso ba journaliste donc sera déjà les kaka déjà ebetama kaka vie privée na biso muta qui peut bon qui peut vie privée wana bon faut supporter mikolo faut ai da faut supporter beti masengu be babi faut pas supporter kaka show ezate mais siko yo ki disque ni mikolo yo bon ba disque belé ba disque belé zo beta nango. Ça va? Oui, ça va. Surtout aujourd'hui, l'album a fait rigoler à Libanga. Libanga, il m'a bévi à Mbi Makasi, à Osaranate, les padres. Les padres à Mbi Danger, à Mbi Makasi fort, papa Hervé à Mbi fort. Donc, chemin de la gloire, vous déjà bimi, donc on a un peu natroté. Mais déjà, ça c'est bon. Donc, déjà, moi, 3 chants dans la yoga qui a été, what a ça faux? À la totori, na tembe, à peine mystique. Donc, déjà, banze mon couleur, wana, chorale, wana. Voilà, n'a pas bimisi mikolo c'est la disque. Et fallait pour bimisa qui avant déjà. Tu as bimisa déjà avant. Famille c'est déjà bête nango déjà mais. Je pas bimisa moi kala bac de match. Oui, rançon est sport bimisa la biso morote kala minité. Donc l'artiste fait. Tu basé belé ngape na oyat. Bon ngape na otika la te. Nga na otika batute. Poussa na peka nga na vanda. Po ebele pe bazo bimisa pe me baoyemba te mais babimisa na bango me baoyemba te ko yemba pe na ki mutazo yemba bo ke chanteur azoyemba ki pe na ki mutu wi moyembi rien bazé belé mais to kotanga na so ba kombote ba mo ba miyebe sika baza mais bantu mi ba olo ba ke bino ba artiste ko yemba ka mingi o kota disco yembi litoko mena scène mo fute trop te nga za misa bongo te nga za misa kuna nga una futa na scène te nga na studio ku ingénieur ko bisanga zongela mais na public boye nga ba bisanga zongela te fona sala ba biki rouge fona corriger na leka banzembe ze belé parce que biloko nga lokana evandi penate mboka na comprendre te moi to na kopesa besa mamu nga ya antiati to la ba capacité musu na biloko batu biloko ze belé oyeli biso na couleur nini donc na rumba na nga na kati ya rumba na maxi single na nga bo na kati na ngo boyoka parce que balbaka vraiment na envers mikolo envers jamais bana mike mais na kata album na nga boyoka ki fereza boyoka ki fabrica zeza boyoka ki héritier na mélanger pe na moi wana après na sali pe kinga mais ba ba comprendre kaka ba côté na ke na 1 plus na nga ebele na ebele na pesi ba message na pesi ba mayele na pesi ba mloko ebele mambe biloko ba comprendre so ba ki chemin tracé eza vraiment na mamu na ngo na zo bossa na te le rôle ba tuloka ba lycée Kofo fumu ya
ya bamongo donc les 5 fofumu bamongo na bosani yote venanga donc mingi eza kutu ya koloba eza te bato ba comprendre chemin tracé nzela nini Aristote ake na biso avion de chasse yeyo voilà en tout cas yo penza olobaka na mingi yo ndelo yembo na loyembo très bien et donc comment les abesso na yambo d'émission ata to proposer no ba clip de bota la clip kitoko nzembo kitoko bravo l'artiste mais yembo ngongo kwa yema na biso to explorer ka mbongo na et donc voilà Mosika osali soki yokoyoka nga na nostalgie a fait de moi un artiste sans amour. Avec le temps je réalise c'est pas possible maman. Accorde-moi une seconde chance. Combien de nerfs dans ce bébé papa j'ai le fil de vista de ta thèse. Papi j'ai tardé mais mon thème en anglais c'est oh pardon. Amour c'est compliqué. Mosika osali soki yokoyoka ngai na nostalgie fait de moi un artiste sans amour. Hola, 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 maman. Ah bon, ninga olubeza na moté petit pas c'est vous. Donc garçon du commerce, big manager. Vraiment. Ok, madame. Aïe, donc madame vraiment Aristote la viande du chien. Ata bembe ouais boya ka cimetière te. Pabolingo esalama pona batonga bakelanga pona yo. Nino suka ko boyanga nako mabeni ni yozwi ngai. Lobasu ko komina basusa. Yangonga nako mile passé beti masemwe. La journaliste internationale. Journaliste internationale toujours bala problème mingi olberate. Mabo sanate Kelvis Nkoi. De la promesse nabo sanate Gaston Galema limité bomoko Arnaud Gucci ya maman Charlène Arnaud Gucci ya maman Charlène l'homme qui fait les choses visibles et marbezo mona na rwana miso abatu Aristote azana e non linga obi okenango na supporter hein Martin très bien faire rigola héritier Fabregas faut aussi faire rigola to ko taper héritier to ko taper Fabregas et c'est ça ba fanatique nyonso très bien o ba dina la bonne musique toi le rôle ba je suis désolé, je suis désolé, mais remède châtie, de ton pardon, de tu es sous maestro, tu es Ataku Dubalingo, Yanyokolaka, Sogina Sopi Mainase, Yokomikena Lokotango, Masoki Pena Lokotiawa, Yomotoko Kimangaye, Rigano Golobanangana comme magicien, Nzokama Yanzambe, Pokanko Boyangate, pardon mon amour, Mawezali. Yamona zoyoka, macha love na radio ya pile, pokoro ya bolingo yo, transforce Jessica, Miguel Kaseka, biyeso bolobaki bawelela moto maladi, na plaza gomi deje bembe, bino boyoka gite, tala lelo maweye, mawezale, maweza, maweza ye, mawe meminga nzoto, moto libomoyo, agomoga mwangaye, akofimike liboma na ngaye lekia ye, lagi liboma, yukelinga mawa, agoma ya belanga mawezali, mawezale, mawe meminga nzoto, maweza, maweza ye, maweza, maweza nga mawaye, Fatini, Banzuzi, Regan Banzuzi, garçon d'Elix. Tarake kala zangal kasi bachango esilaka shegeni nyango esilaka te konyongola kakanga komonisa pasi pe kakanga yoyo mabala boye esilaka la kelanga tamawa sheri meninga jeres mangai na leli tango zwaki nga bolingo bandaki sukali lelo te balani mo bebe yokomi o negliganga pokwa bolingo eni okolaka motu walinga yaya nakoma mwana mawa anga mawa Aristote naleli naleli makasa mambali kolelesa mosina bambata te kasi ngoya ya kotangisa yema ya miso ya sentiment libesa baninga mabala bavivaka babonheur nga libala bambata makofi kutu koloba te nga mawa ya
trésor bakala ngana leli trésor bakala senanga na leli Aristote leli ngana leli maman voilà merci beaucoup en tout cas voilà ça c'est Aristote l'avion du chasse babi a un problème à la voix ya mongo héritier voilà bolingweka kolinga trésor putu na sambwe c'est pas nalingaki yo toure mondo bolingo bozoba meture mada bandokenda na mona ngai komase lokola moto balesi poso nako azelaka seliwa ndenge susi absence na yo ekotinga na motema ekomi obomanga ye moto bengaka aza sika epona mona yo lelo mibengi diabétique kaka potika ye eske oyebi ndenge susi ekomi osilisa ye misuni ya nzoto pasi nalela epa ya rogeniwa mokonzi alekotola bolingo nowo ekomi obomanga ye butustra trésor ya gracia bolingweka kolinga trésor na semwe très bien BM Bernadette Massé tous au moment qui pour un nzembo wana zala pene na ngai mosika te Bernadette Masengu moya présidence na yo ba séjour nanga mutambwe kede Bernadette Masengu masamba nanga nasaranga malade te botuna moya réflexion nanga je t'aime nazokonda nazokufa nazosile nazobela Bernadette oza wapi Masengu na ngai olinga moto nzoki esalaka ngambo peyeme Bernadette nzoki esalaka boye. Voilà, merci en tout cas, je pense Spiritas Basepeli, Villageois Basepeli, Golo Basepeli quoi. Donc c'est l'artiste musicien Aristote Elite au Abongi c'est l'Ibiso Maxi Singelebi Makalate. Donc supporter Bolani ba clip nae. Mais to comme na souka ba signalenga une dernière question ezaka que to ki mungongo na yo plus na ba chanteur na yo. Mais ya basi to ki te ya pour le comment ba artiste musicien na mo kwa yembisa ozu ba na pe Tienga pe na MBC bass, na MBC fille moko. Na MBC fille moko na nzembo moko na embelaki mutu. OK. Mais tozoluka nde toembela mutu mususu donc ce moto asa ya nzembo der yango yo. Faut kotaka eza mama na chanson ya kosaka na kotuti. Nzembo moko très mystique. Mais toujours na biso ba blog na ngakuna komo osana ba voix basse le côté. Ba chance na nga bomo na esilelinga kaka we. Likolo ya ko patiente vérité bomaka zelaka yo bansina soba bala quartier comme basquele natekala finike ya quartier Gérard mipende yo soki nga balance makolo nini okopelanga kimobange komi donc to bomba donc voilà on continue les terres kaka maloba oyebisaki donc voilà mon thème d'accord c'est donc Kofi Olomide en tout cas c'est ça quoi donc bolingo photo yemba yango ngana bolingo za arabia bora kombo bolingo donc amour donc voilà. Merci, nous sommes à la fin. C'était un vrai plaisir de vous recevoir dans cette émission. Naïli que nous avons besoin de souligner pour aujourd'hui pour tout ça la carte promotion. Vraiment. Supporter l'amour intime. L'amour intime. Vraiment. Sentir. Vraiment. Et là, vous pouvez passer quoi. Alors, pour tout cas, un dernier message. Un dernier message, c'est ça qu'on a encore retenir. Quelques salutations. Na repris ça ming pour na ba fan ba. Il y a tous les bonnes musiques, balinga bonne musique, balinga talenté pour soutenir Aristote Elite ça fait des chasses hier moi na bino leki na bino ndeko na bino petit na bino donc minga lo bakote zate
pour un chemin tracé au fait mais c'est un bon producteur ba tout bana pour ça faut soutenir artiste numéro nangezawana mais na pesi mbote mingi na magasin Samtech mon pépé à Sika na ville mbote mingi na patron Samuel babi ba un bon producteur ba double ah point d'interrogation mbote mingi na patron Samuel double ah bon ça mon nom dans ma vie na et voilà mon pépé Sika patron Samuel mbote mingi na patron Samuel magasin Samtech mon pépé ya Sika mbote mingi na maman Elodie maman ya bana maman ici Aristote zala calme bientôt na kota makamno tina suka ngamo no ke nango tina ti merci beaucoup na maman Elodie maman ya bana mbote mingi na honorable clavier ngala ngala mulume mbote mingi na Feli na analante en lenteur dans alator mbote mingi na Capo Mokanga Hervé Badjo Nabosani Pété Arnaud Gucci Nabosani Pété manager Lukalonju manager Kalonji manager Kalonji Regen patron Nabosani Pété pour modé Nabosani Pété pour modé Lubaki pour modèle Lubaki chauffeur patron chauffeur silencieux minga besoin na ngote na bosse pété pour Okadia mon président que j'aime beaucoup pour Okadia papa ya bana minga bezate merci minga na chancelier Maki c'est la reine mère maman na Arvina Arcevi Mbumba na bossa ni pété na Jérôme Pende motema ya maman Francine c'est Lolo donc espoir c'est Lolo pardon. Merci Betty Massengo. Numéro de contact est 09 97 42 86 18. Nabosa pété patron Claudia, patron Claudia. Nabosa nioté, nabosa nité maître avocat et mon maître Pam Solaba. Toujours tout kin tout mbanza. Congo central les abisso toujours maître Pam Solaba toujours du cœur avec toi. Nabosa nité mon vieux mon pasteur sagesse Toumbo fidèle, pasteur sagesse Toumbo fidèle, mon prophète que j'aime beaucoup, papa Yabana, papa social, papa Zarana souci Yabana. Merci beaucoup. Merci. Moi aussi j'en profite. 09. Saluer mon pasteur, donc le pasteur Olivier Témité, mon père spirituel et en tout cas, salutations à vous, là du pasteur. Alors, devenu service de vote et encore il y a Kimbacom, agence Kimbacom, aussi dans une maman vite fait. Boss Tango Kunku et merci l'espace Kitoko, Tony Wikele House. En tout cas, on a fait sur ma beauté boss Wikele, on a venu symbolique numéro 1, la commune à Lemba. Donc, si quelqu'un n'a terrain gêné, donc il y a déjà l'église de Way, ça de fait, Tony Wikele, appartement pesant. Mais vous allez en apporter sur les vacances, donc vous allez à l'aise. Donc, salle climatisée, nous sommes plutôt donc voilà. Maître Skidé, Nabo Sanate, Maître Skidé, le maître bourgeois, les bourgeois Skidé. Merci beaucoup. Mbote Belé, si vous allez, mon maître que j'aime beaucoup. Voilà, et merci, bourgeois. Encore, la Big Manager. Big Manager. Charge Mboka, manager Rodrigue. Manager Rodrigue. Donc, Charge Mboka. 3 fois force. Garçon du commerce. La split n'a pas la bêtise, donc. Charge Mboka. Charge Mboka. Il m'aura évidemment donc. Moi, on va split à qui tombe, tout y a parlé, la télévision, la radio, congélateur, tout. Donc, si on a une charge à Mboka dans le commerce, on a donc le Big Manager, donc voilà, vous allez à l'aise. Très bien. Vous allez donc voilà. Merci, nous sommes à la fin. Je vous aime énormément. Je vous porte dans mon cœur. Voilà. Mais si moi, je vous aime, je sais que vous aussi, vous m'aimez. Vous m'aimez là. Vous m'aimez énormément. Moi aussi, je vous aime énormément. Voilà, nous sommes à la fin. Voilà, ambiance news de Kin, Astar, toujours dans Libanga TV. Betty Massengo. Et Zalaka. Bourgeois Skidé, pardon. C'est la ngaïmoté. Ça l'a bien. Skidé. Bourgeois Skidé. Maître. Merci. Au revoir. Beaucoup. Nzambe nakondima na vivre bapasa lefelo ke na mona bapasi Aristote lokela na yese kangana kopema yagola na kufana kende na ngaya nalembi jilas batatu na nalembi na nga mama na nga Elodie
bolingo yesu mbelinga mabele na mbeteke voisin na nga likelele pays na nga cimetière nasona te na nga mowei nadrapa na nga lindalalaya Aristote